notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Coca, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Voilà, bandeko balandi ya Info 16 na sabomoni changement ya décor na biso, plateau est changé, tozalaki libanda tokoti na kati juste zaka pour na servir bino donc climat na libanda to déjà molili. Et comme to sali don ndambu na moi ndambu na buto don ezaka mo musala moko makasi mais tozo continuer yango ko empêcher biso te to continuer émission na biso. Papa Wasambula tozalaki côté ya paradis. Pour biso to sepela na paradis. Mais tout le monde a expliqué que le Congo Lyon est bien te au sepela na ngote mais bato so ba yoka ngo bien pour na mokilo azu occasion wana te mais na paradis a kekuta ngo quand même. C'est ça. Non, ça na paradis te Lyon ça na paradis te. Lyon azali awana mokili. Omoni déjà ba mindele basaka déjà na ba Lyon. Oui bien go. Na bamboa minene basaka déjà ensemble. Ba bokola quand même ba nyoka tuna bandeko oyo bazali na libanda ya mboka. Kutu mukolo musuma pululu na Suisse azeb sanga papa awa mindele baboko la na banyoka oso comprendre na banyoka to mona mindele même azana kata fati mbwane na sima même atozo mona ngo bango ba mesana déjà bongo parce que bazali babiloko moko batilizango siko biloko na bango ba science na bango oso comprendre siko lokola bango ba komeli biso ba biloko wana batindili biso ba christianisme ba témoin de Jéhovah adhérent na kata christianisme yango moni ba komeli biso na ba livre na bango ke soroke paradis awa mukili bisenga mukili zati na moko te soit disant surtout que dans Matthieu chapitre 16 19 ce qui 19 16 comme ça que Yesu akutana kina mutambongo tunie na kodi kosani pona zo bokonza likolo que soit disant mutambongo Yesu abisi que va faire tout ce que te abandaki liboso tosa mibeko boyelinga batu tosa mama na tata boyeboye sikoyo ye atuniye nyonso wana na salaka etikali lisusu nini abi kamata biloko no nyonso teka pe mbongo kamata pesa babola évangile wana ezaki pona nini ko dépouiller biso on se comprend nango po biso tolanda babomengo na biso solité à sous-solité parce que bomengo ezali physique yango ne mte progressa kamboka mais bango balingi bazwa yango nyonso biso tokene biso nde tozelaka tokena lola kuna ndito kokuta ba lion ba léopard to sakana bango to kolia ba pomme papa ba pomme awa na ebité soki na poto za cher mais ba pomme awa papa mi balé 500 francs même pas 1 euro siko papa soki vous me lever ba chango mipiko so mbe ba chango mipiko c'est ça siko ka pona pomme wana papa na ko mona ka lion aba kutu mukomusuna kitaka nazo na mimi na mwa bana misusu bazo mona lion yeyo makaku gorille yeyo banani bon sikoyo yango siko ngana awa na moni yango déjà c'est que paradis yango zakazo yata busuto ye bakate ozomona poke nazoko ozomona ba cobra ozomona ba ngando donc ngando musuku tabeti soki 100-600 awa ozo comprendre ozomona ba ngando ozomona ba espèce à marque na marque momoni bango mosaka na bango te pona paradis oyamba bango ngai mutu yoso mon est-ce que yoso kan nyama lokola lion ayako luka mutu basakana to ko luka mutu pona kolia siko ngai yebisa ngai nakene ko sakana na lion yoko to muninga nanga mutu toza mibali est-ce que bada to kutana so to kangana so to badi ko sakana jamais bo pona nakene ko avie ko sakana lion yebisa ngai to na sakana mbwa po ba mbwa wana batu misuba yeba ngote we mta bokola nika mbwa ayebi netina te OK ko bokola mbwa seke kolo lopango wana za mutu ya ba maison to azana kindoki
mais ba monsieur za na po ba miyibi ba ko tate kasi yango na lobité batu musu bazo bokola na ignorance soit disant moyibi a ko tate mais ça lokuta épreuve ba uta ko boma général moko azala bagarde ko ba mbwa minene ba bomi ba mbwa ba bomi ba garde ba bomi na ye na katanda pe ye pas na ba arme protection na biso nzambe est-ce que yo tia mbwa pona moyibi tozo monango ba lebele muta koti ya beti mbwa masasi pa bomi ya sali misala na ye combien de faisons salama calamité auto sama na vergis ba côté li batu mbwa ye wubu ba beti masasa kufi batu ba tura ba nan boka ba mbanga na bino ba koti ba violer ba yibi ba kei siko mbwa sala gini on se comprend donc yango ata même titre là la tokani porte na fongola eza nango protection te eza kaka pona ko longola accès na ba miyibi on se comprend mais vrai protection parce que ba kani yo ba boma yo ba ko boma yo oui, nga papa. Kadhafi a bomba mitina ba bunker, bisika danger ba bomba kete. Osomon, mwanda nsemi ba uto kange récemment. Batu bakufi. Ya zoki ba kange ba kenete. Mais yende mutu naturalité. Pour ça maloba na ye. Après ça qui Kabila na Tshisekedi combien de jours 3 jours. Tshisekedi petit Tshisekedi. Yo na pesi yo 3 jours. Bobi manamboka oyo na mwasi no rwandaise akenda mboka na Kabila abima 3 ans ya transition après soki na kanisi na kozongisa bino na mboka sobo sala ngote je vais frapper bongote bon siko ye je vais frapper ba comme na résidence albaki nazana banzika nazana ba masango banzika na masango ngobungi lelo bakangiete on se comprend na presque exemple donc ceux qui va na posa ba kangayo na l'état ba ko kangayo yango babi obéissance aux autorités on se comprend bien sûr que vérité photo lo bango mais na mo ba réserve parce que c'est ba réserve té ndé pa wa sambula sa zui Congo panza ngwa bimisi mabomba misi sana na miso bato mais lokola mokila molimo batindi ngaité que panza ngo bimisa misisa na sana ba réserve parce que na sali yango lokola mutu makasi ceux qui ont kanga protection nzambe ko salate mais ceux qui mokila molimo babi papa wa sambula air yango siko yo teta linyoko obimisa misisa na kati pona Congo papa na yebi sekele vous comprenez mais tellement que média il faut tous en avoir réserve et c'est ça que avant élection na yebi saka bino bien kolongo ya Kabila président ko ya mboko ko changer te bino bazolo ba dollar ko kita e ko mata le dollar ça ko mata te mboko ça na pas cité na lobango déjà bien avant na boya ko bimisa ba sekele mingi vous comprenez et téléphone ina ngai sona sona téléphone balandela kanga yango mutu no sako benga tuna mamba politique te téléphone nga balandela kanga de A à Z nazo sola na banani pe nazo loba nini pe nazo sola nini donc itango tozo solo la soko za na posa ko finga président de Tshisekedi yo moko finga na marque na yo mais nanzela papa wa sambulwa te vous comprenez papa pour bazo landela ngai le téléphone nga soko ko ti obona pa ba komeli ngai ko ba o laksa pena que noto oyo no sozo baza ko suivre nga mais biso soko to yebika ke bino bato ya bulakisa biso bonzambe bobanga ka l'état te donc l'état za makamu na ye bino pe bwana makamu na bino donc bino na l'état rapport ezate non l'état au moins même volus kimbango oya kanki a checker 30 de prison nan l'état non et cassé l'état zali lokola pour présenter Satana vous comprenez l'état zo présenter Satana l'état lelo ya kala bande ko présenter nzambe pona justice ezala ki inéquitable est-ce que vous comprenez ngai mais lelo ba koma corrompu et lelo ba kota ba franc-maçon est-ce que vous comprenez ngai pona ko ba sang makila ba tutango zo ko sopana bango ba sa ko matalo kumba sa ko so bambon ba komi sikoyo l'état mabe donc l'état oyo lelo oyo soki biso to bisa bosolo à côté de la biso ne batena influence kimba est-ce que vous comprenez ngai yango na ko éviter bango miko banga bango te n'évitez ça, vous comprenez. Très bien. Pour éviter bangote, pour au commencer à battre, pour ça, vous savez, basali montagne. Voilà. Vous comprenez. Je comprends. N'était pas sambula basali bangote. Pour sambula éviter bango na fingi bangote na lobina on n'importe quoi te. Yoza politicien te monanté mais za politicien. Te batu balubaka musala nzambe. Musala nzambe mais ya politicien. Te azala kate banda nzamba kela mukili.
ce que ça ne preuve pesa mosala nzamba politicien moko bana nzambi pour masala mokili parce que mvulus kimbangu nanu babito na ma mvulus kimbangu azaki mosala nzamba ki politicien te siko mosali nini yo kaka aki mosala nzamba politicien tozi na biso bakoko ya bakoko bazate mais kasi na biso bakoko likambo te na mindele ba David bazali déjà ba politicien bongo azaki mosala nzambe to roi mais tant nzamba zoloba déjà l'homme c'est l'homme cœur papa l'homme selon mon cœur wana Lucifer ne mutazolo banaye selon mon cœur omoni mwasa batazo sokolo moni bulumbu no luli otinde basolo bakende kozwaye osangani nzoto selon mon cœur c'est ça tuna likamsambe ngoma mangaba David wana te nzambe nde abande kolimi nzambe te papa David atika kotanga koma nzambe te na bomoi na ye mobiba David azotanga lié Lucifer nzambe te nzambe ne pona biso en tout cas ngai biga ke David otia za na Bible wana l'homme selon mon cœur pour soit tindi David parce que David selon mon cœur na ndenge nini na kimemengo mbang bana Israël bazaki na bumbu epai na biso est-ce que vous comprenez ngai baza ba esclave epai na biso basalaki 430 ans na bumbu epai na biso sikoyo Yahweh atindi Moïse courait d'Égypte wa Moïse courait d'Égypte et ça ko bomba maté boye bien go botab ba film ya Moïse courait d'Égypte boye bien go bien atindi ye pe mobomi pour abomaki andoko bon vrai ou faux ouais tout le monde a image atindi Moïse abemela bana Israël sango yakobima kati na bombo na mabele na biso na Afrique na Égypte alors tanga ko pa égyptien bazalaki peau noire mais sikoyo baye kopesa nzambe mokongo bakomi ko croire na ba Osiris est-ce que vous comprenez ngai maman vous comprenez basali bikeko badi ko adorer parce que pour baso ida ko sala bikeko ba Jésus wana ba nini ba Maria baso ko en Égypte vous comprenez tant bakomi ko adorer ba longwe siko na bonzambe alors tant batini Moïse akende ko bimisa bana Israël na kati ya Égypte nde Moïse akendaki et pas Pharaon azalaki na ba serpent na ye bâton na ye bande ko bonga na ba serpent alors serpent et ça qu'on a qui ça déjà que Égypte ba côté déjà na bondoki vous comprenez alors Moïse Yahweh pesa qui est nini pour na ko présenter pouvoir na ye serpent se présenter nani Satan mais Yahweh c'est lui le Lucifer tant a pesi bâton wana et pas ya Moïse likolo ya ngomba Moïse abangi ko zongo pa moni serpent Yahweh abi ko banga te simba ngona se wana ko mona tango simba ngo serpent bonga ni bâton abise bato oyo yango ko sala no elongo pe ko bundulo bitumba tango akomaki liboso ya mokonzi ya mokonzi Egypte Pharaon tango Pharaon bimisi banyoka na ye ye pa bimisi bato na ye sikoyo pona ko la sake Satan aza pona bino ta za pona biso grande puissance ya Satan ya Lucifer eza pa na biso ba blanc yo bimisi banyoka mike ngati kana la kisa okana nyoka na ngamo ko munena komela banyoka na yo ozo ko bato ba loko wana te nde nyoka wana ya Moïse ameli ba nyoka nyonso ya Pharaon a télémission ngo zongi bâton est-ce que vous comprenez serpent se présentait déjà diable Lucifer mtatinda kiye et bobima na kati ya mboka oyo bokende na mboka oyo etangaka mafuta nini mboka ngonini Kana actuel Kana tozo bengo Palestine yo soki na Palestine ba miliki na ba miel zotanga po ya bagi mboka ngo etangaka miliki na ba miel yango ta prometaka bango keboke na Kana mama boye bien mutu oui c'est ça Kana wana boka Kana yango to bengi Palestine lelo siko papa sambula na Kana soko katinga ozala passe alors tango Moïse bakei bakomi na désert soit disant baboka ki mebe o monaki impudicité makasa salama na désert bana Israël bazui liberté ko sala nyoso balingi bango nyoso bakufaki y compris Moïse bango tout bakufaki est-ce qu'il y a des personnes parmi les deux Josué était là est-ce que vous comprenez Josué nde Yahweh a ébisi Moïse kende ko pesa nyoso pas ya Josué parce que yote muto katsa bango mer rouge
après Josué ayi kokatisa bango mai wana babandi kokende tango bakomi na mboka ya Kana babita o bazalaki wana libota parce que Kana libota ya Isaac Izawapi ya mwana Kana o ka Palestine mais ce que so baki bakoko moko comment Israël libota ya Jacob Kana libota ya Abraham pourquoi babundaka bawelanaka so baki libota moko so ikoko moko Abraham y a quoi ba Jacob mais ce que so bazalaka bandeko pourquoi ba israélite na ba palestinien ba bundaka ernyos est-ce que vous comprenez tant ba israélite ba eko koma na mabele ya Kana actuel Palestine ya walobi na bango neleko wana bazana Josué bazana Mosakoli mususu pe Samuel. Est-ce que vous comprenez Samuel n'est pas un message qu'on prophétisait. Baye ko zwa mokonzi oyo ya kotambusa bango na kati mboka Israël nani Saul na ite so bozo pe basengi mokonzi tango bakomi na mabele wana baye ko zwa Saul tango bazwi Saul ba imposer Saul batunyo so kuti na mboka Kana wana il faut éliminer bango kotika taninité na bamboka nyoso boleki batu baseki bino bobo mabango. Vous comprenez bomi batu bamboka wana tango bakomi na Kana Saul atala boye collègue na ye et puis mandeko totanga na ye na koyi ko boma yete natika liboto ya wasiliki ngana lobi oboma yo boyi ko boma alors Samuel kende ko yebisa ye bokonje tika lisuwa yete kende pa ya mwana Jesse mwana ne ya suka kende kutana na ye mwana ngo ya Jesse na ni David tango akei ko kutana Jesse pona kotuna mwana abana nangati subango ye te toluka mwana suka azali kuna kolesa mampate bake kolande kuna nde Samuel azuba mafuta awendre ye ke yondo ponami alors pour David azwa lokumu première réaction sala kinini aye akoti na mboka bananyo ya ba Philistien bakolo mboka mokonzi na bango nani Goliath. Siko bango ba envier sou ko boto la territoire na ndenge batuti bazo sala lelo na kati na biso. Ozomona nde ba bandi bitumba pona ko limina mokonzi wana po baboma bango niso ba wela sous territoire wana. Omonde ngazalela ka nde David abomi Goliath. Tant David abomi Goliath muta abomi muta tangisi makila azwi lokumu na mokili. Pona azoki lokumu pona nini? Pona Satana alingaki ndenge wana batomboli. Vous comprenez ça David? Pourquoi ma roi abomi bafalisai bafilistien abomi Goliath ndi yango ko sula lukumu bato babomi baso ko sopa makila basali batanza babinzambe yemo mutu apermettre nzambe te Lucifer papa die Yahweh nzambe te to bongisa bien bato Yahweh yona de Lucifer yenda saka mutu makila ozomon na lubango chaque fois en anglais ba Bible dit money l'essence c'est de l'argent pour na bango ko sopa makile zande ko zana bomengo ozomon David po so lokumu asopaki makila Bill Gates la zana bomengo aluka susu batu bakufaka pour na bomengo se multiplier ozomon ti ba bata makila descendance sango yangwana David abomi batu po so lokumu ozomon iwana yango te papa na ngai ozomon siko paradis yango ba so côté ya biso bango moko soko awo oke nazo o papa ko mona banyama ndenge na ndenge so oke na mayo ko mona bambisa ndenge na ndenge ozo ko nambisi musuku tunga na mona soko betika pu abandi ko vimba bu azaka mukie mais soko betika boy babenke mbu na mboka bangala abandi ko vimba bu akobi bune ngape wana kande ngozoloba mo analyse mukie soki na paradis to kende kokuta balion c'est que baliongo pe na mokilo bakufa après bakekuna na paradis nde to komi ko sakana milimo bon wana entre parenthèses na sala ka banalise na libre ndenge bandeko bazolanda biso donc c'est que balion fantôme neto papa na c'est question wana te alors chez eux balobi paradis lié où les justes les âmes des justes pardon juste de la béatitude éternelle c'est lo bango OK mais livre sacré na bango basali libiso pona ko dominer mokili parce que livre est en français na grec babengo bible babengo pe na ko mususu mais ba grec babengo bible te mais ezapeka binoko na dialecte na bango e bengi bible mais na mindele na ba européen na français babengo livre sacré ya ba européen OK livre oyo basali yango pona ko dominer biso
osomona alors Bible, comment qui détaille nangote? La Bible n'est pas un livre sacré. L'histoire biglino moro. Elingi koloba na détail moké. Bigle wana lingi koloba. Qu'un de ses yeux ne suivait pas les mouvements de l'autre. Il était bigle. Donc mondele oya sali po na biso, biso to so bo ba salite po na Bible ya ko sa biso. Donc on est découvrir que Bamindele be ko sa biso, donc histoire moro. Biso sikoto se focaliser na o bango ba yeli biso. Mais Bible n'est pas un livre sacré. L'histoire biglino moro. Donc moro biglino, qu'un de ses yeux ne suivait pas les mouvements de l'autre. Il était bigle. Donc tout ça ba bigle. Donc il tombe na raté. Tout ça ba teke loko yo et ko trahir et ko détruire. Tout ça Bible to embrassango comme livre sacré na biso. On se comprend le détail de la Bible yangwana. Et ça te pona comme la biso sango ya lobiko. Alors, pona barabe religion na bango ezali islam. Livre sacré na bango ezali Coran. Paradis na bango ndenge ba mindele ba français bazobenga paradis bango ba bengo janai. On se comprend? Bango ba bengo janai wana barabi. Ndenge biso to benga ka mpemba kalunga bango ba bengo janai. Et pona ba chinois religion na bango ezali bouddhisme. Ndenge ba français bazobenga paradis bango ba benga ngo Eden saga. Eden saga. Nde paradis ba chinois bango na kombo wana depuis so benga pe bakalunga bango ba bengo Eden saga. Livre sacré na bango et kienen. On se comprend? Ndenge ba mindele ba bengi Bible bango Bible sacré na bango kienen. Bwana ba chinois. OK. To pe ba bengo China. China to kienen. Ba japonais bango religion na bango ezali chitouisme. Babenga ka paradis takama ga aha moni ndenge baso biso to benga pemba kalunga bango babengo takama ga aha lena bango sente ou bazali susu batu oyo bazali kotanga nini montagne na bango et place on babengo sacré babengo pe lokola paradis na bango donc babengo pe lokola montagne de fiche c'est ça et si kana bango bakenda ka ko belela ndenge abino batu bokomisa mangengenge c'est ça livre sacré na bango comme nango noma ya ba japonais noma mais pourquoi bango peut benga Bible te osomona déjà barab bazobenga ngo Coran ba chinois bazako benga ngo China bien qui yenen ba japonais bazobenga ngo noma. Mais si vous comprenez biso ba congolais, ba africain, tous ça kana libre, ba pays na ba pays. Inde ba benga ka paradis na bango Kailasha. Wana paradis na bango. Wana ba indien. Livre sacré na bango ezali Maya Barata. Ou Veda. Ou Veda. Babengo na de kombo. Depuis ce to benga soit neto lobaka neti beaucoup et topé livre. Beaucoup ya bon moye ou bien c'est ça. Siko ba indien ba benga ka paradis na bango Kailasha. Livre sacré na bango Mahabharata ou Veda. Babengo Mahabharata na ba dialecte mso babengo Veda. Vous comprenez? Ya bango wana. Religion na bango ezali hindouisme. Toye bakabie. Ba ça particulier. OK. Toye na Isa Union soviétique d'Amérique, soit ba américain. Bango Union soviétique d'Amérique précisément, bango directement babenga paradis Californie. Donc Californie, ils ont lié physique. Ndenge ba tongango kitoko ba bongisa nyonso. Pona bango bazo bengango lokola paradis. Baza ko croire teke na kokufa na kekuti likolo to na kekuti sika moko kitoko. Bien fait. Te bango basali Californie ville wana
qualifié comme paradis na bango. Vous comprenez? Ndenge bango bazali. Toye na ba grec, ba benga ngo paradisos. Ndenge ba mindele ba benga paradis, ba grec ba benga paradisos. Bible ba benga ngo lepo bibayo. Mais na dialecte mususu ba benga Bible. Donc lepo bibayo bango moko. Donc bango zambe na munoko na ba benga aura mazda. Vous comprenez? Et pas ba grec. Bocéanien bango nyonso bakuraka na teke bayebi que paradis ezalaka cacheté. Nde ba benga paradis pour na bocéanien ko balobi boye. Comment les occidentaux ont transformé le paradis en fer, l'obscurité. Pour na nini l'Européen ba comme ici paradis le col en fer. Alors, oyo baza kolobela wana paradis wana ezali nini? Afrique. Vous comprenez? Wana pona bango. Oui, mais paradis à Afrique. Mais Bill Gates a autour le bango pe kalamiki te. A autour le baké, bazo sa nous pona koliminer ba Afrique ba ya ko va na paradis. Na Afrique. La place surtout ça des fois auto kwanga ya 500 ils ont compris. Non, pona nini eloko so bomba biso siko RDC. Hein? Donc et pas na biso paradis na biso ezali solidarité. Donc physique, parce que toi na paradis spirituel na paradis physique. Le paradis spirituel na biso pembakalunga. Physique, pour biso na territoire autozali, faut tozala bien. Kolia kola la tokokanisa ngote. Mais si que l'on connaît ça la que to comme na passe, manque de solidarité. Manque de corrélation. Manque de unité. Vous comprenez? Il y a ce que ça que biso to souffrir. Moyen paradis na biso alimonisa ezati. Donc ndenge ozalaka boye baka ozana paradis. Oyo bango ba destina biso na banini nyoso ba pomme ozana ngo. Ba pomme de terre ozana ngo. Malala ozana ngo. So oké na poto kuna malala bango sa graine. Eza malala mo fabriquer na ba produits chimiques. Hein? Ba pamplemousse ba fruit nini o ba loba na jardin de Eden a wezate. Soit disant ba jardin de Eden, po jardin de Eden na Iran. Fruit nini ezate. Pe jardin de Eden wana ezaka en Afrique. Nde ba lobelaki. Tozangi nini papa? Hein? Lipela, tozangi yango. Avocat, nini biso tozangi. Parce que bango jardin de babaki eloko ezangi fruité, ezangi nyamate, ezangi boyete. Bongo territoire na biso ezangi nini. Tabi paradis yango, manque de solidarité. Yango zo sala parce que solidarité et ça la unité, unité ça la kamuli manzambe ya ko défendre pe ya ko sunga bino et fungula bino cerveau, boko makoyeba, bo sala bien. Yango moni RDC zo souffrir. Vous comprenez? Tout court na mukuse plutôt que na mulaité parce que c'est belle. Voilà ba. On appelle ça pas religion mususu bien ngo. Oui. OK. Bande ko balandi ya Info 16 ya on a ibsa bino mamba boye okutango kaka na Info 16. Aweza te o bakataki mutu lamba o basaki boye. Aweza makambo yo e opesa yo bwanya pe mayele. Na koti siko na question ya Papa Nzao. Et pas na nazongi et pas Misoki na sisi ba question était mais Papa Nzao na Angola atindela kinga question alobi Papa Wasambulwa lelo soki azali susu invité a préparera déjà successeur na ye toté et à part ça ba kisi sous question alobi successeur ango soki ozo préparer est-ce que eza mwana na yo oyo yo botinde kaka ba pasteur basalaka ou bien yo osalaka ndengeni matondo mingi papa j'espère que biso trandaka maya mvulus kimbango a préparé ka successeur nini to yebite oui ngai pena yebite parce que mosala oyo ngana yekola yango te pour ceux qui na yekola ka ndena bandi pe ko yekusa mwana na ngai tonde ko muko za proche na ngai menga na yekola yango te makambo spiritualité ba yekusa ngo mutu te peut-être ko la ki sabatu voix vous comprenez lelo oyo nzami punguna na pesi ngai tangu na ngai limite te nana bisinga te ke Papa Sambulwa mukolo ko kufa même ba na ngakutu baloba kango oyebi yango bien mpapa musala osala kabiso to tika osala ngote poza musala sengote musala passe to soyi lelo pa okei nyoso ekei nyoso ekei te parce que nzambe
est capable de côté n'importe quel moutou. Il est capable d'utiliser n'importe quel instrument. Aujourd'hui, moi, Wassamboula, demain, peut-être vous. Et c'est ça. Il est capable de tout. Ngati ninga na moment na ngai, yem te bien après Wassamboula. Nanya kozala lisusu. Ngana ye bien ngote. Nana tali singa te ke pa Wassamboula après toi qui gagne. Même pas mama qui pamvita. Elle sait mama qui pamvita. Yo, lelo na ponyo po masango na kati ya bato. Avant yo zala, ba koko no bazalaka. Pe na simana yo, ba misusu bakoya. Ba bisa teke na simana yo, mbingu taku munta ya ko remplacer ona non. Après ndenge nzamba zo sala wana makanisa nzambe. Pa Wasambula mwana na ngai nyonso, bana na nga papa musalo yo to kotikala ka ko sala ngodi. Po bazo mona pasi na ngai. Des heures na kolala te beko beta porte le pan. Mutakweli commence ki batomboli ba yene pa na ngai. 4 heures porte le pan. Butu na kolala te tongo ba bandiko yana ba malade na ba problème. Et voulus ki manga bio biki sabatu na lifutite. Bana nga ba bi pa to ko sala ngote. Okolala boy ba 3 heures ba sola musoke na libota moko boy kuna danger zali. Vous comprenez? Et ça, il musale c'est monté kutunga na kolinga te nzamba pesa mwana ngai. Parce que pas seulement na mwana kolinga na mwana ngai. Papa Nzao azui réponse na ye wana na mboka Angola. Tozongi lisusu na question ya miso ki banoko question wana bimisi biso mambo ya paradis mais deuxième question na ye alobi miso ki banoko bien banoko hein limbisa limbisa papa comprendre ngo. Bon alobi est-ce que bamindele na mboka na bango wana molimo est-ce que bakotaka pe bango pe bakotaka kuna parce que bango bayebi bana bolingote hein nde ba vivre vie na bango mabena mabesko est-ce que bakotaka pe na mboka na bango wana ya molimo bamindele so bakota na mboka molimo oui bakotaka po mundela sala arme asala mutuka sala avion bakotaka na mode spiritualité na Lucifer mayelo roya kokota kati zuba sala vitambo likolo masu etambo na mai mutu ke tambo le wuti na Lucifer comme matapona ko tambo na planète babalu ka ko détruire basa campagne na bomengo nyonso monde spirituel parce que l'esprit vivial avait déjà dit que l'homme peut entrer en contact avec les esprits. Il y a des esprits supérieurs et l'esprit Laurent et pardon errant et l'esprit de l'au-delà, esprit supraterrestre. Donc l'esprit vivifiant avait déjà dit que l'homme peut entrer en contact avec les esprits. Il y a deux sortes d'esprits. Esprit de supraterrestre, autobengi l'au-delà, et l'esprit errant. Donc errant, Satan, supraterrestre, Nzambe. Donc bango bakota rappelle esprit ce qui est là au lingi. Kende ko lukaka féticheur moko boye, a ko tuna monde esprit ya Satan. Po ya Nzambe kozala pasi pona. Boyo ko ta Nzambe ngeni. Mindele to lobela tongai. Hein? Mindele ubengai. Mundele ndombe pasali. Ndenga. Donc itam soso condamné mundele on a besoin pour changer. Voilà. Tango kyo simbi kopo ozanani. Mundele ndombe. Ozotambola na mutu ka misko akotala pecho bien, pecho nzoto ozanani. Mundele ndombe. Voilà sikoyo alobi coutume na bango ba mindele pena coutume na bango ezaka nini po biso wa tona mwa bandenge na biso ba coutume na biso bongo ya bango ezaka nini. Non, coutume na bango ezali po na bango. Soko sana mokili, di fois lia alata alala bien azana bomengo. Donc bango batala matériel, ba matérialiste na coutume. Et na ko se soumettre na mibeko Lucifer a pesa. Éliminer pour gagner. C'est ça. Voilà papa Wasambulwa to komi okende malembe mais papa Wasambulwa to si saka lisolo na biso te sans que to kota ba actualité oyo ezo le karamboka oyo. Outi lobelo moko ndenge bakangaki ne Mwanda Ntsemi. Na ndenge ya Africain po azaka même ndeko na biso congolais papa na biso malgré oyo koki kozala. Est-ce que moyen za la raté pe ya koluka kokutana naye koyebisa ye ke no papa makambo wana ozokende nango eza mabe Nzambe alingi nde wana te. Bon, d'autre part Nzamba limbisanga d'abord. J'espère que okoko tuna papa wana ta on appelle ça bango message que batindinga. Donc loko tunga pona Mwanda Ntsemi. Mwana tanga ba chef spirituel mso ezate. Po tunga pona Mwanda Ntsemi. Que kende kokutana Mwanda Ntsemi na ba misusu wana osengela bango bolimbisi. Papa vrai ou faux? Na pesa message qu'on a soumis tuna.
na kobandela bango ndenge nini parce que okute na ba misusu papa bombaka ba vérité ozo comprendre na koyi kotanga suba kombo na bango te po tuninga mwanda te mengo na lobi na sengele bolimbis mais heureusement eloko se petit pour mwanda te mi devant l'état a lobi que son na lobaka bongo mutunde sala ka bien te est-ce que ozo comprendre abina na problème à mutu donc batu ba comprendre directement nazala yemoko atindeli ngai secrétaire que na posola mona papa wa Sambo na ABC je ne suis pas prêt maintenant mais ce qui n'a commis prêt n'a pas signalé secrétaire azongi tant on est comme prêt n'a signalé aye pe ko ko zonga na ndako si ko apesa en condition ne mandanté malobi ce qui toke pour comme pas ne faut le canal non pas ya lobondo mbiku dinaye erwana commis moi sinete vous comprenez abi kolona nous tamu soko yana biloka mabepo à partir ko na ba bi kolona na moneke molushi nanga hyper spirituel oyo na tindami na mutu oyo alandi ngai nana ko so message panzabe ngamu na tindami to mutu oyo alandi ngai ozomona na mwa te na okende inutile na biso que ça na condition wana na okende te mutu so bimana nda ya benga to kutana mais comme sur bongo na okende ndeko moko so bengi ngai depuis j'espère Allemagne oh papa Sambulu en tout cas na posa te Angleterre depuis Angleterre to kutana monda tsemi na sola kene déjà pour na yo alors bien ngali kamte soki na ina zo to kende to kutana ngana bina osala ngote soki mokila molimo tininga te na kosala ngote parce que ye azoke na banzela mususu po biso batindi biso po na kopesa bomoyi okoti kutu mutazo ninga kata motemo bikisa ye mais oye komi bat basa ko kufa belé combien de personnes bakufi na koma monda tsemi net le na ba Congo combien de personnes bakufi oye bien oui comment se fait que na ba Congo tala mutuni wa saza mungala wa za muluba za muswahili fa na ba Congo est-ce que bonzambe batindi biso yango et koboma batu bakufi non natala ki yango te biso toza poto pesa bomoyi mais poto longola bomoyi donc toza même rente biso to yebi mais les autres ba yebi yango te ba molikaka mandate maloba ki bo sala ki bo balandi ba yebi yango te vous comprenez ba mingi ba benga ba chef spirituel lelo batu ba yoki pa ya muta ba benga kimbangu dia ntungunwa yeba komi ko benga kimbangu dia ntungunu imaginez hein donc c'est ça le problème. Donc, mandatemi pour nous approcher et ça passe. Même bazaki na point de presse mo ko na journaliste mo ka tuna mutula mo minga bengana gi. Tuna ko pesa kama bete, oye bien. Oui. Ah, donc mandatemi lingaka asala o ya sala. Même bati ko apprendre ngai. Na ko tanga kombo ya mama na te. Kati na o bazali ba debt na ya bundu dia Congo na kati ya France. Mama na ebisinga vérité papa et loko tozo na tikinzela wana. Mandatemi alobi ana mwasi mami wata mandatemi atiki mwasi na zui mwasi mususu siko zo yebisa biso bato apoto awa il faut to bonga mato bonga sanzoto pota mutoyi ana posa pona mwasi mokati na biso musika za na basi osomo na ngoteke wana ezali charnalement azosa makambo na bozoto na bomoto c'est ça moni yango wana yango wasambulwa atali oyebike papa tant que tu as kana ba soi-disant ndenge to mibenga ka soi-disant ba chef spirituel mais to ba chef spirituel te poto sabat biso chef spirituel na biso za mwanda Congo moli mwanza bi pongo yango de chef na biso mais biso batuté mais soi-disant na ba appellation to zwa ba chef spirituel tant to zana bango na moni comportement papa o regretter tala papa na to zala ka to zala ka poto tambola ka mingi OK ba comportement moko o moni batu ya papa toli na batapa kusu bazo swala papa kusu aleki papa toli papa kusu na bango moko bazo yokana te papa bongo te est-ce que soko ngai papa donc ba comportement moko misuso biso tona biloko na biso pa sambola ko lobela biso soki ndenge nini papa batuna batu basoko gumba mina na ba poto wana ke biso to batu papa nani tous les chefs spirituels bango nyons basali batu ko beba na lobi vérité et na yebisa bango boye pe na tuna bango na kati na bino nyonso tozala biso nyonso ba papa nkusu ba papa nzusi banani bango nyonso tozala bango na bi oya yebi ke mvulusi kimbango atelemisaki ye pona komi masango na Congo aye ko sala libumuta tombola musapi mais oya ko tombola musapi na sentiment nga na osala osambwa boyebi nga malamu lo sambo na ko sala pe mutuna so bimaka police koyo azozo elembo bango nyonso bavandani ngane bomoni mais bat baso kumba mirabino par-ci par là baso bok la bino ba fleur baso comme sabino
kaka bino boy komela badiamba komela ba masanga bongo na bongo kindumba na basi mais bato basokuma mela bino bato basokuma mela bino banda leo na kozana bino lisusu te mais ça bon clair mais bato basa musika vous comprenez la bimisa ka passer na baka vérité pour attendre ko sofer bande ko na ngai voilà vous comprenez oh nyoso mona ka na ba charlatan vous mona na bato oyo basali ba yekoli monde ba pasteur musu basali théologie ba bandi côté ba yekoli malonga nkongo ba yekoli yango pona banda côté ya bato après kati na bango bokomona bilembo benga pona malade ayebiso tina mbongo to tindolo makasa bo nzete boko tungolo ko bako banda komela oyoki bango bo na losambo po babikisa bato ezalaka te bona bonzambe za pe teke o yebisi mutu bon na problème oza nango mais la peine nzete boye te wana eza bonzambe te comme naturel peut-être le papa munga biki nzete on ebikisa la malaria oyebisi mutu mela nzete boye nous musala ba tradi praticien ngwana naturel mais na bonzambe te bonzambe jamais mukolo moko ko tinda nga yebisa mutu amela nzete boye na ko za pe na connaissance hein neti ndena za boye na connaissance pe moni makasa avocat ya sikawana soko za na bakosuko sozo mela osongo tokiseka ti tokisakati ozomela nka lokola ti po ti kute sala ka bestoma passe mais ya sa ka stoma passe te na ko yebisa mutu na tokisa boye sala boye mutu za na jean ya makasi na ko yebisa ya jean ya makasi za ka mai modi soko za makasi mingi ozwi mai ochango ochedi mai ono chango na mulani siko zomela ozo comprendre e ko longola jean nyonso rien à voir dans la connaissance kaka et ça normal mvolus kimbang épreuve atikela ki kobiki sa mutu na nzete na likasa na nzete na losabo sas comme kumanza mipungu mutabiki mais so comme maman zwa likasa o tuta nini wana sala boye mususu baka mususu mela na tongo mususu na pokwa oyo wana tungula te wana za bonzambe te bande obo comprendre moi comme ça et ça la ngana seka papa wasambula na minute yo pour mon entier mais pena ba debt na ye batala ka pe mission oyo oui soki lelo misu pe ba yaka pa ngai na ndenge azawana soki azotala yo soko pese conseil bon tout cas pona ko pese conseil na moment où eza passe parce que aza déjà ko kangama soko tuna nga ava ko kangama na ye na ko pese conseil nde bakanga ki yete mais c'est quoi ça ko kangama pe soko abimi nde tuna nga conseil na ko pesa voilà ko si kota na pese conseil za ko kangama voilà est-ce que okoki kosengela ye bolimbi c'est pas ba bakambi mboka te ba o bakambi bon au moni déjà eloko sali na okoki ko comme avocat du mal te parce que bato bakufi hein babomisi bato comment se fait que mutu azana territoire na yo muluba muswahili mungala bandundu bakongo Brazzaville même baba mboka nyonso ezali Afrique to uti kokomoko mais comment se fait que oyazana Équateur oyazana Kasai oyazana Est azana territoire ya bakongo mboka na biso mais pourquoi que ne koyebisa bango babima wana même ki sasa tozali eza mboka tata monda temite comme pourquoi neza kazakari madiengila zakari ouais soit disant soka za manyanga eza na ngamba ya fleuve mboko ezali ya bateke na baumbu est-ce que abateke na baumbu babengani ye asombi lupango awa na batuni afandi babengani yete mais comment yoke na ba Kongo benga na mungala o benga na musoba territoire na bangote pe bato bakufi faut peneza la quand même voilà c'est ça to komi ko kende malene wana na ndenga mabete mena linga ke mingi non oza pena clair oza clair vraiment voilà oza clair papa wasambulwa kaka na makambo coronavirus enfin remède bimi na Madagascar et puis mutu asali yango vaccin wana aza mwana ya Congo donc congolais na biso awo OMS eboyi na ngoko reconnaître effort wana OMS balobiti lelo remède des omité vaccin zate mais président malgache alobike et pas na classe zonga nango makambo nyonso esalema nango doso omoni kaka mikakata no mais là moi jiwana ekopesa yo kimia pona yo na OMS na président malgache bato soki bakolanda nani omoni papa soit disant OMS on est la Canadienne Organisation mondiale de la santé mais tant déjà bango basali kiss na ebisa bino médicament
et bandi ko ça en 1247 médecine pardon médecine est créée en 1247 et zaki ndio sopona ko contrôle volontaire nzambe ko tika basala masumu soko beli oyoko zwakisi bayeli biso na symbole la serpent aucun na pharmacie mona serpent linga à côté mutozo mela kisi o mela déjà poison kisi déjà ka poison parce que organisation mondiale de la santé parce que yoso mona bango bazota mona banda ko na biso pona ko tala santé ba biso pe kisa malamu ko peso bomoni donc on a déjà zakama be banda kala ceux qui battent baso ku famille ngiriza pona OMS vous comprenez alors découverte sonné ko salama congolais mutasali yango na yebi congolais wana ye mutasali yango mais ndenga tambula ki ko luka banani bako ko sunga yete ke na Madagascar e ko bima ba valoriser yango et c'est ça donc yango des malamu mais coronavirus ngata bakisi ba jiona ngana so kontangote coronavirus za maladie té vous comprenez nga basali pona na komisi na nga mututé mais peut-être na bato ba yebi nanu bonzambe té ezo sunga bango po suka bela meliji wana abiki c'est général de ma part donc ba margache baza bien koleka na o bango basali ke OMS donc c'est que to landanzela ya ba to landate ponga na okene ko mela ba jiwana tena ba kisi wana so comprendre té mais bango basali bien mais nga na bité que yo landango parce que nga na bika na losambo na kisi té parce que na tindo landa kisi wana yo siko soko bele okena na Madagascar pour que so kisi kuna oh atayo voilà papa wasambulwa to komi na ko ba pratiquement na suka mais avant to silisa to singa na no message oyo okoki kozala nango to oza nango pona émission ya lelo matondo mingi j'espère que na mokuse parce que l'état déjà avancé na muke oyo na ye kotanga pona ko compléter question ya papa Banoko OK la religion et les doctrines divines ou la religion et les doctrines. Donc, ceux qui t'ont complété la religion et les doctrines divines qui viennent du Très-Haut, les pères chrétiens, maîtres de l'univers, Nzambi Mpungutulendo. Vous comprenez? Religion et doctrine ne vous pas inaïe. La conscience que les créateurs de l'univers avaient mis ou avaient donné à chaque personne nous affecte avant de commettre un acte si cet acte est bon ou mauvais. Nandenge nzamba sala makambo ya boyebi na makambo tali bonzambe to na lolenge na biso et c'est déjà tcha molimo kati na biso ya boyebi ke o nazo sala eza mabe to nazo sala eza malamu. OK. Succès. La religion est universelle car chaque personne est née avec la religion. Eza pona motonionso. Bon motonionso abotami na to tanga koma religion pona kobangi na français. OK. Car celle-ci vient de la conscience. Alors, celle-ci varie d'un peuple à un autre selon les lois et principes que les créateurs de l'univers avaient donnés à chaque peuple. Lorsqu'ils confiaient le monde entier aux anges, ces variétés s'appellent les doctrines spirituelles divines. Mon hypo doctrine est bien la religion. Si la doctrine est la lolenge ya ba pratique. Mais le lot likamba ko kama talaka église de réveil. Hein? Bangonis ba ben église de réveil. Mais surtout côté na doctrine comme différent. OK pa ya liloba. Azolo bakuna nini? Batu ba melaka baji pona malade. Balia ka misunité, basala ka boyete. OK pa sonika futa okuta doctrine mususu. OK pa mbi okuta doctrine mususu. OK pa ya kutino okuta nini mususu. OK pas pasteur casse okuti pe mususu. Bala do base soki 15. OK na catholique bango moko kuti ndenge mususu. OK na protestant kuti ndenge mususu. OK na armée de sali na pentecôte kuti ndenge mususu. Mais bango nyonso bazali omoni ba doctrine changer, siko ba pratique wana ba komi selon pasteur. Hein? Ya monique ngafona tambulisa lengomba na ngai boye. Monte ntina ba doctrine comme belé. Mais or que ezala bongo te on peut bomi mokili na biso. Alors, celle-ci varie d'un peuple à un autre, selon les lois et principes que les créateurs de l'univers avaient donnés à chaque peuple. Lorsqu'ils confiaient le monde entier aux anges, ces variétés s'appellent les doctrines spirituelles divines. Lorsqu'un peuple prend d'abord conscience de ses actes, c'est-à-dire l'éveil de sa conscience, alors viendra la doctrine spirituelle divine qui accompagnera la conscience vers le développement.
la création et l'élévation de ces peuples. Sans l'éveil de conscience, la spiritualité divine ne servira à rien. Avant de faire le tour des doctrines, nous devons d'abord connaître, entre guillemets, je cite, qu'est-ce qu'une doctrine spirituelle. Qu'est-ce qui, pardon, point d'interrogation, je cite, entre guillemets, qu'est-ce qu'une doctrine spirituelle, pardon. Nous constatons qu'il y a plusieurs doctrines dans le monde entier. Tant de peuples, tant de doctrines. Peuple doctrine na bango na lolenge na bango. Si ko biso pour détruire biso ba memeli biso comme m'importer. Bon, biso to mi pesa kuna pour le loto comment coloniser, dominer. C'est ça. À part la religion qui est venant du Créateur par l'esprit et dans l'esprit de chaque personne, les doctrines émanent. Donc émanent on a donc dérivé, vient de mon non. Les doctrines émanent des personnes physiques de chaque peuple ayant reçu des lois et principes spirituels du Créateur de l'univers par l'intermédiaire de l'Esprit Créateur. Entre parenthèses, inspiration ou révélation. Donc, en parenthèse, nabiso. C'est-à-dire, doctrine. Beaucoup de gens, surtout la population noire d'Afrique, pensent qu'une doctrine est supérieure à une autre. Or que, doctrine donc beaucoup de gens, surtout la population noire d'Afrique, pensent qu'une doctrine est supérieure à une autre. Or que non. Non, chaque peuple a sa doctrine que le Créateur de l'univers leur avait donnée par l'intermédiaire des messagers qu'il avait choisi parmi eux. Et chaque doctrine a des valeurs et des réactions spirituelles que le Créateur de l'univers avait donné à chaque peuple. Donc, on attend le local lecture. On a dit donc, il va tout faut bayeba, balongwa, kogumba mila, bansambe ya bapayape ya bikeko. Parce que si tout le monde combien indépendance spirituelle, tant qu'il y a la raison, et l'ingi kokoka. Parce que tout solo ba basa comme on a ngote. Les loba na nanga na kati ya lisanga molimo, ba yebinze botata wa sambula za kolobesa kokokisama. Osoko comprendre ngai. Papa wa sambula za kolobesa po ngai na lobaka, masakola mvuluski mango te sala ba siècle. 1922 2022. Indépendance spirituelle c'est limité wana. Limité ko sala wana. Mais wa sambula pesa kalika musoka une semaine, 3 jours, 2 jours. Vous comprenez ça? Molimo ezate que lobi boy après et moi confusion. Impossible. Ngai pa nanga papa sambula confusion za la kate. Donc oyo ngana bimisaka, oyo ezali vrai. Avant na bimisa, basire nga na mokila molimo, pe ko kisamaka. Hein? Yango na bitora na point de presse na ba étudiante. Balobi na ngai prouver biso que christianisme za ya mabe. Ngai pona prouver bino semaine tozali Benoît XVI azo démissionner. Miningezo bima na Vatican. Tango ko sala mo papa seke Benoît XVI abenga ki expliquer que déjà que alinga démissionner bi mun tout ça ka bat. Bon savoir papa, la kisa biso sikoyo. Pasteur nini, oya prophète nini ana Congo loko ba saka besko loba. La kisa biso épreuve na mutu moko ngana bi semaine o ba o kanga mutu moko. Deuxième jour ba kangi deni lesi. Escroquer oh boye. Mais preuve betida izana YouTube. Ok, ngai soki na lobaka oyo wutaka na ngate. Po oyo wutaka na makanisi. Ndenge ba miso sala na bango zo pesa ba promesse le 11, le 19. Loko les wutaka na makanisi. To comme le 19 et okokate. O tseke da so kufa na fait du mois oyo. To comme fait du mois, tseke da ye munene. Donc c'est ça pour na kolagisa ke ezo wutaka na makanisi. Mais ngai papa wa sambulwa e wutaka na makanisi. Est-ce que ngana pesa ba prophétie penza? Ke na prophétiser boy ngai? Non. Ceux qui ba pesa ngai na koloba. Yango ko kisamaka. Mais ceux qui va passer je suis là, dans silence. Bon, pour te clôturer, avant de ça, bambote na yo, so moni mutu mosusu azo lobela mvuluzi kimbango. Mais na lolenge oyo yo ba pesa la yo mission te et ça ra yo ndenge. Mais ça la ganga pas si mingi. Papa, et ça la ganga pas si mingi. Mais eloko nini zo sala biso bongo?
petit bidon omoni li bon polia batu mususu faut bukana lokuta vous comprenez o me masango lokuta boya bokomona boya martyr yo so yeba yo za mupanzi sango papa na ngai pe ya mukete po bandiango lelote yo so bona pena ke wi koka oyo na yebi koka akena martyr pa basonika futa badani batelemisi so mona non so mona pena aveugle yo yebi ye bakene na martyr to tazala fa ya moni ezaka batu moko ba lokoti a se déguiser comme aveugle comme ikoka so mona wana nyo suzan bato lokuta obo ya bokomona yango ndeso ko détruire biso mutu nyonso oya koluka ana problème ya lobiko abiso ko po bika tina $1000 tina $2000 tina $500 $300 pona to natindro banzete bakisi osala boy papa aza charlatan mama aza charlatan kolana nzela wana te ozomona batu nyonso bazote ya komanza mipungu ceux qui bomoni bango nos actes pressent plus que nos paroles nos actes okomona bango bizarre basuki lokola soki bandenge ni bongo banganga misala bango ni baka bongo te badiamba basinga na nzoto na maboko ozo comprendre kolata tabasika bo est-ce que nani sa moni vuluski mbangu na singa na maboko to na kingo poto na mayam vuluski mbangu parce que batu balata ka basinga on ezali banganga biso ba batanfu banganga ngombo ba mandona bango basala ka basinga ba biloko na oto basali so malade balati yo singa moko to na nini oyo o nyoso boso mona ba balata basinga na maboko na bakingo bilomba bazolata ba rouge ba mauve ba noir ba nzambala wana baza ba charlatan baza batanza bete vous comprenez nga papa donc tozali na teni na biso oya bonzambe soko moni mtakoti na rouge akoti na ba mauve akoti na ba noir na ba tennis spirituel boy na ba kate ba église bisebe ba nzungu ya kotokisa ba nzete ya kotokisa ba matiti boye ba mbiku di yisi eza ni ngoma nzambe te eza ya satan. Okay. Voilà papa Wasambula tokomi pratiquement na suka ya lisolo na biso ndena lubaika ka message ya suka pour une émission oyo et puis bambote na batu ba landi biso. En tout cas na pesi mbote na bana na ngai ya molimo précisément na pesi na mbote numéro 1 na papa Kanza. Pourquoi na pesi mbote pa ya papa Kanza azako fortifier ngai makasi de façon que moni na confinement oyo bandeko bazokota suki longo te. Vous comprenez? Mais pour la initiative ya papa Kanza asali ke bandeko nyonso bazoka mateya. Baza na Canada, baza na États-Unis, baza wapi bazoka mateya. Donc yango na pesi mbote mingi, bon courage papa. Pena bana na nyonso ya molimo o baza kolandanga na kokeba. Vous comprenez? Pe na zakane sengo mingi na bandela ka chaque fois couple ya papa Piana na mama Bombolo. Pour couple wana monde ba olanda mission. Ceux qui ba lande mission après mission babandi ko poser ba question pour na ko comprendre les sous malamu. Omoni mwana mayela tunaka. Siko couple wana ezo convaincre ngana modèle moko impossible. Na couple mususu avaba sala likambo. Ceux qui total na âge Mama Sunda a plus âgé que nga. Total na âge, papa Lukoko Mwamba a plus âgé que nga. Mais avant ba sala likambo, il faut pas consulter papa Asambolo. Papa, tala likambo yeli biso boy, to me menango ndenge nini. To pe sa réponse nini. Donc embrasser bango. Papa Lukoko Mwamba na mama Sunda. En tout cas, félicitations à bango et na pesi bana na ngano sa molimo. Bon batenge papa sama ndingi atangi bango no ba couple soko lingi bino pe bo convaincre ngai na lolenge wana soki na pesi mateya po oyo ezalaka émission mateya batu bani balanda mateya na ngai fo ba kota na YouTube ba beti lisanga ya bolingo mateya vous comprenez po balanda mateya papa oyo ezalaka émission question réponse transmission de connaissances vous comprenez. Donc, oyo nyoso linko landa tata wa Sambula pona mateya so akoti na YouTube abeti kaka lisanga ya bolingo mateya. Okoyoka mateya mais quelque chose na audio mais okoyoka mateya. Ndenge na sala kake na pesi mateya. Papa Kanza zui apanziango na bandeko nyoso kati na mokili bana lisanga bolingo même na Afrique. Et misusu wana akoti siango na YouTube na lisanga bolingo mateya pona mutu nyonso akwa kota moni biso tozoka bla pona batu nyonso na teyi pona bana lisanga bolingo mais ba tiesu na YouTube pona mutu noir nyonso se retrouver papa Kanza kotisa kango pe ko kotisa ko bimisaka pe mbongo pona ko sala ngo ko kotisa yango na ko yiko zo nzembo awa
na yembeli papa Kanza kuna ba yekoli ba kotsango studio. Hein? Ah, fallait aussi le sana yango soki nzembo ngo zalaki awa. Na na kana fituna memba ba nini oyo. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc yangwana mbote mingi na bino ba mama na ngai inatankata na Canada. Papa Matondo na peska na Maman Nzuzi, na pesi pe maman Paul mbote mingi, na pesi pe papa Panzu, na pesi pe bakombo musu ebunginga o bazakuna, papa Piana mabombolo se na pesa ki bango. Na bakombo musu ebunginga yi. Mais baoni maman Maunga, Aunga pardon, Aungu, maman Aungu na États-Unis. Donc na pesi presque bango ne sumbote, bana na ngai Europe. Tant que tu vas samuki papa n'inga pas en Europe. Non, na pesi ba papa Lutondo n'Angola, mbote ba papa Nzao n'Angola, ba papa Nyonsi na Maroc, ba papa ba kombo kimi ebele na bana ngani so molimo kati na disanga bolingo ba mama Kanga, ba mama Masika, donc bazebele. Donc mbote na bango. Voilà. Avant to kabwana question ya suka. Papa Sambula coronavirus na mokili eske towe koyeba ekosilaka coronavirus ekoyeba kaka soki bakonzi ya bamboka na biso bakomi na bolingo ya peuple parce que ezwa na biloko na bonga 5G baochacha wana eza na puissance makasi soki ka ba refuser yango na Afrique pe ekota te coronavirus. Voilà, na tokomi pratiquement na suka ya lisolo na biso wana ngape na kopesa mbote na Papa Roberto Mbanza na Londres. Papa Roberto Mbanza mbote na yo ya wana. Papa Tunga na Maroc. Mama Mpole mbote na yo ya wana. Mama Nzuzi. Et puis Ndeko Mao oyo topesi mbote alandaka biso mingi me yazali na ye mutu ya Tata Wonda azadepti ya Tata Wonda me alobi asepela kolanda yo. En tout cas, matondo mingi nzambi mpungwa batela ye. Pe na pesi mbote pa ya papa ngeli susu na bosanaki na papa Kintari. Papa Kintari Munderi. Mbote mingi papa. Voilà, tokomi na suka topesi bino nyonso bambote tokutani mikolo ezali koya. Matondo mingi. Pesa ngambote corona ezate mbanga biloko pampa. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,